Problème minime. Un jour simple. On a vraiment la bandade. On considère que on finit maman en gâté. On finit maman en gâté. On a bundaka. Quand on a respecté les micros. Parce qu'on a le bâtiment maman n'a ndumate rena biri na maman neke na mi kiti sina pesi mbote sigo begiti na mi kiti sina pesi mbote ke ya ko intimider ngate yo ko intimider abiri yo ko intimider dala yo ko intimider yo na sulu abi problème ezali ni nda alo baga mki abi problème alo bana ba fali abi balona fali wana aya so problème ni abi Voilà, tiga, on y est. Non, bêta, on le rôle bien fali. Ah, bien on a fali. Oh ya tché, le rôle ya tché pour ma fali na musoba. Sur le bar moi mouké ya problème en West. C'est fali m'ta tinda ya problème West. Naïe. Ah oui, Nicolas, c'est bon. Si on a bien, yo Zaki no no mona problème ezali. Le problème est que Abira est à la discussion de message. Abira le bibo. Peggy a fini moi sinae aza na bana 4 heures, aza na forme ba mongol, aza boy. À la discussion de message au tida tinele pardon ya pour pas le parler na qui na et c'est les cas qui n'ont créé pesto zongela. Mais Abira pe na kanda bilo kanga na sarato la to kana DP Peggy a fini sarato la to sangela. To bom sera sarato la. On to peta Peggy to kanga ba singa to ketika na la. So babunzi comme na neni po babunda na minute so Abira ye biso va na sokara to sa émission na Peggy Abira utoya lobi ye fo bundara na petita ngana calmer mais rien Abira yo lukatita ne tita ya leki ekutu wana ke tita ba na sima babundara ba éviter internet so nga afinga mama nga même Karim Mokonza lobi yango ezalaki opinion pourtant tazaki na opinion na mambo Gladys ezali Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe, yo. Otani. Ozolulema. Ya yupa kokiko koma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka ba Congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza, moi c'est un pas commun qui bokon. La pomade Awatoza.
connaît pas demande hémorroïde. Diabète. Sans la besoin mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na komo commandé ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te loko ezo mo misabiso na couple yango yo. Ok. Tous les malades écoutent qui n'ont Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango d'autres traiter éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prêtre Eric. Bio Café et au selection de lengue. Tomelaka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Ezali. Bino. Baye, alors ba te gobeta na banda. Wana ensemble ça y est. Abi. Nicolas. Kasi yanga na tuna lobata manda mutema sana ngai. On a biso les qui entre biso, la finga maman nanga. Maman nanga ndumba te. Rena biri na maman neke. Na mi kiti sina pesi mbote. Sigo, begiti. Na mi kiti sina pesi mbote. Ya ko intimider ngate. Yo ko intimider nga. Dala. Yo ko intimider nga. Yo na sulu. Abi problème ezali nini? Nanda alo baga mki abi. Problème alo bana ba fali abenga nona fali wana. Aya. So problème nini abi? Abi. Voilà, tiga. Moni na beta e mo lokolo abina fali. Abenga na fali oya chelo. Lokolo yo chekomba fali na kusoba. Solo ba mo mke ya problème ngo ezali. C'est fali mtatinda ya problème ezanga. Na ye. Aoyeba. Nicolas c'est bon. Solo na bia yo zakano na mona problème ezali nini? Le problème est que Abira est à la discussion d'un message. Abira le bibo. Peggy a fini moi sinae aza na bana 4 heures, aza na forme ba mongol, aza boy. À la discussion d'un message au tida tingele pardon ya qui na et c'est les gars qui n'ont créé best to zone là. Mais Abira pe na kanda bilo kanga na sarato la to kana DP Peggy a fini sarato la to sangela. Tombo msana sarato là. On to beta Peggy to kanga ba singa to ketika na la. So babunzi komi na neni po babunda na minute so. Abira ye biso fa ina soka kana to sa émission na Peggy. Abira utoya lobi ye fo bundara na petit temps. Ngana calmer mais rien. Abira yo lukatita ne tita ya leki ekutuwana ke tita bana na sima. Babundara. Na éviter internet so. Malanga. Afinga mama nanga même Karim Mokonza lobi yango. Ezalaki opinion. Pourtant tazaki na opinion na mama Gladys. Ezali mama injure te. So komi tia neni ko finga na ba mama na ba basi. Ya finga ne mama nanga. Abi mama nanga image ezali. Abi mama na ye ya tita ndumba. Ngana bien éduqué nga mama aussi na Alexander parce que ba benga nga ba pesinga conseil. Zini kumbi a témoin na moni René Abira sa l'émission. Na belle lié Mosengo. Parce que comprendre. Elle n'a pas tué refina belle lié. Mon frère nga teli même téléphone nga. Na komela biri. Na ibisi yo fingi maman na Hollande te même ramone Cécilie. Na salle émission na Zini kumbi. J'ai pas cité le nom parce que René Abira da frère nga. To rani l'équipe nationale. Mais yo kama mwa lobby ke bango na sarato la ba yokana. Pona basa nini? Ba betanga bakanga nga singa. So na minute so komi na minute so. Yem tabenga na téléphone. Abenga na téléphone oza wapi ala ninga ti ato ngina Zini. Abengi Zini. Abito bunanga pe na ke kuna pona na luke na monete. Yango na ye rapide asimbi mulangi. Ya bi obetanga simbi mulangi na bi wa mobali nga pe na mobali. Nga ba yebinga na éducation te. Nga bi rafinga maman na nga me na répondre maman na iti. Yo po finga mwasi na ye abota mwasi na bota 4 bana. Oh mais non Nicolas, ezama kama internet eze glissé. Mais nga na ko finga maman muninga te. Nozo mona nga. Mais je suis à mwasi na ye pe. Non, na finga mwasi ne tezala analyse opinion to opesa. Ezaki analyse ma mwa Gladys. Siko na minute e commune tango abengi asimbi bouteille. René Abiri nga na mi kitisi na façon nyonso. Pona Alexis kaza frère na nga na considérer ka ye.
Jael Show bato ebele baboyaki bakombo na bango ebima bapesi so conseil Karine abi makambo esila nga na tanga kombo René Abiri te so tali même na ba émission depuis kama mwana elekana mais ya bengi nga finga tout ya mama na yo tokutana na robeta yo yo mto robeta mutu osimeli nga mulangi ya na ebisi René Abiri koluka mamute mama no tueza na bandal nga na isa bato poto boza ba témoin so boko itsa ba musicien point nga ko si musicien te bona ba musicien nga na aleka musicien nyonso o bana bandal Nicolas oma moto hein Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.